Merci mingi papa Roger pour na kopesa ngai maloba. Vraiment ezali pasi pe mawa. Komona ba Congolais bavandi na bapoto awa bambule ebele 16 ans, 20 ans, 30 ans. Mais jusqu'à présent baza koyeba kaka ndenge makambo ya politique ya mokili ezali kotambola te. Bandeko lelo oyo bato wana bazali koloba ete boza komona meme Bokechu premier azali kokende liboso ya bato na ba caméra pona koloba ete bamindele ba belge koloba n'importe quoi. Bandeko bino bokanisi ete ba président nyonso to bavandi na Afrique oyo baza na babibonga na Afrique nani yango akoyebisa ete ba président na nyonso tu bavandi kaka boye sanke linzaka to mokolokoto euta bakoto oyo yebisa biso po ete toyebisi bino verité ezali ete ngbanda kote nyonso tu alekaki bakangeli ye bizibeli ngbanda balingi lisusu kosentir ye ete alors stratégie ngbanda komi na yango ya kofaire soulever peuple yakanisi ete soki afaire soulever peuple ayebisi na bamindele wana botala ndenge bapeuple batomboki mpo yakanisi ete aluka nzela ya kokota. Mais naza koyebisa bino ya solo en allemand makambo ngai mama Rosalie nazali koloba lelo te lobi te tango mosusu bokoloba balobaka yango na radio Zoomel 1000 en allemand lobi soki ba opposant congolais basali attention te tanke programme oyo ba européen basalaki mpona Congo nano ekomi na suka te ba opposant congolais wana soki basali attention te bakokanga bamisusu bakotinda bango na CPI pe histoire na bango makelele na bango esili nazongeli yango lisusu balobi ete tanke programme oyo ba européen basala mpona Congo nano esili te soki ba opposant congolais batiki bozobo baza kosala te ba mosusu bakose retrouver na CPI yango na tozali koyebisa bino bato bozali koloba kala te na bozali koloba namoni ete bozali ndeko milobela bino moko sanke bomiyeba kala te wana un jour bokomona ete ba radio bendele ekose disparaître ba chaîne na bango mosusu mike bafungolisi ekose disparaître po ete bino boyebi makambo ndenge ezotambola bozali kaka na aveuglement makambo oyo ndenge ezosalama na Congo papa Tshisekedi akimi mbangu na Congo ti non boye mais makambo ezoleka kuna ezolobela bino eloko te bakongolais bosalaka kaka makambo neti bana mike mpona kotalisa bino ete mindele ndenge bazali wana bazali kutu na besoin ya makelele oyo bino boza kosala te bango bazali kotala plan na bango oyo basi tala eloko bozali kobosana oyebi misala minene oyo Joseph Kabila asali na Congo baye kokompare na ntango ya Mobutu mindele baye kosolola balobi ete bapréféré batravaille meme na Joseph Kabila te bakende koluka moto mosusu oyo bayebi tala mingi bazali koganga papa ngbanda kozonga na bokonzi bozoba nani yango akotia mokolo koto po ete ngbanda azonga na bokonzi na Congo nani yango akotia mokolo koto ezala na États-Unis ezala na Europe nani akotia mokolo koto mais bino bozo rêve yangana tozoloba ete akobomisa bino pamba botiki bafamille na bino banini ye mpe mokonzi yango azwi te bokomi mpe kotunana bobimi basuki ya pembe bamisusu mpe bakoti na se ya mabele donc botikali kaka ndenge balobaka ete yombo na yombo ntango bazali koloba ete boya na politike oyo tosangisa mayele tokende kotonga mboka rien bandeko bino bokanisi bato bazalaki mpe bato ya mitu makasi neti bino ya na poto lelo bazwi occasion bake na Congo ntango bazongi balobi ndenge tomoni bamboka na biso ekomi kochange malembe te président na biso Joseph Kabila aza kosala makambo mais bato wana lokola baza mitema mabe balingaka koyoka bamessage wana te mpona bango soki olobi bongo
kolabo bakangi yo même mitif bakoki même koboma yo pona yango bandeko babolingo nakoyebisa yo kaka ete nakoyebisa bino kaka ete boyeba yango ete oyo nyonso bozali kosala ezali na yango kaka pamba ezali na yango pamba boyebaka yango ete le rais azali kaka le rais akotikala le rais pe boza koyeba teke peuple na kati ya Congo peuple alingi le rais na ndenge ya kosakana te Joseph Kabila peuple alingi na ndenge ya kosakana te mais comme bino bozanga ko rêver botikala kaka bato ya ko rêver avenir nde ekoyebisa biso lokola bino bolobanga kaka kalate yango ezali nde bino moko bokoyeba eloko nini yo na kalate wana bolobaka oyo ekokomela bino mais tozali koyebisa bino ete bino nde bozali kaka bato ya pasi po ete bozali kolanda moto ya lokuta akomema bino mpe kaka na ndenge ya lokuta oyebi lokuta tozali koloba yango ntango nyonso bandeko biso tozali parfait te mais tozali koloba yango lokuta efutaka te soki ozali kokosa okoki kokosa bato mbala moko ça va mbala mibale ça va mais soki ekomi lokola habitude ndenge tozali koloba ete ngwanda epa na ye soki akosi moto wana ndimi ye amoni yango lokola bénédiction ya nzambe kati na ye parce que ye amonaka bénédiction ya nzambe nde il faut akosa moto soki moto wana ndimi ye amoni yango bénédiction alors que ndenge ezali yola bandeko bozali lisusu bana mike te kokosama oyo bokosami kobanda makambo ya dongo ti sikoyo ifale biso bakongole tozwa mayele mais soki tozali kozwa mayele te ezali pasi mpe mawa na banzi ete ntango mosusu bato balobaka ete mama ozali zomba mama mais ntango mosusu ngai nde moto nazali mayele mingi koleka bino nyonso po ete na ntango oyo bisika ngai nazali koraisonne ntango mosusu bamindele wana soki batali balobi ete te mwana mwasi oyo nde moto azali mpenza na raisonnement koleka bato oyo bazali kosala makelele ezanga ntina ono tozalaki na yango wana bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangunga tokotalisa bino eloko nini oyo tobombeli bino merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumela nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino